Merveille na balandinyo sur Tokomi wapi beauté comme d'habitude nayebi ke na kota na banda kona bino sa autorisation na kota na banda no sa kotoke en 2023 meilleur V na balandinyo sur oba sepela komona epingi Fofana lelo na zanga mokote je pense que notre première émission na docteur Kabé Mikolo Ebele boyebi ke non koya na télévision et ya ko sala ba aventure te ko sala ba sentiment te moko ayaka pe kolakisa bino eloko nini asali to eloko nini abungami yango bomoni moko docteur Kabé abungaka yango na koyebisa bino télévision eza radio ti nazolakisa bino docteur Kabé a souhaité bino ba meilleur V mais est-ce qu'en 2023 docteur Kabé a changé tout a toujours na bazin tout a une la télé asika le col la télévision eza radio T je pense que non na caméra tout en mon mboka Fabrice a présenter à invité Nabiso a souhaité bâtonner son meilleur V en 2023 Nini à Memi. Vraiment c'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo en tant que grand maison temple du roi Salomon meilleur V partout dans le monde. Bandeko Banandaka, grand maître, temple du roi Salomon, en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle. Vraiment, Ndeko Fofana, grand maison, arrivé boye papa. Biso toko sala musala oyo tisuka. Toko sala musala tisuka na sens nini. Ndeko nangai émission oyo tuzo sala. Naibisaka bandeko nanga ebele boye. Omoni na mokili oyo. Mokili ekotika ya Nzambe sekwe na sekwe. Nazo bandela. Mokili ekotika ya Nzambe sekwe na sekwe. Pona ni nazo lo babongo. Tozo yebisa bande. Tozo se rappeler. Azo rappeler bandeko nanga. Oh, bazo ignorer médecine ya bakokona bango pona koya ko faire se soigner sur base de plantes naturelles le kolande ko oyo voilà la témoignage wana ayaki na problème ya mwana za na mpunki le kola mama oyo ayaki na problème eteli ya drépanocytose ou bien anémie faisant basali grâce. Voilà le témoignage de moi, mobile one. Denga Zuluba. Alors, bien, mon occupe temple est un temple international. Tokotikala kobanga mokilite tobanga kazambe. Nazo yebisa batu boy. Maladie nazotu ya batu eza péché. Ba témoignage ya batu nde ekumisinga yawa. Selon souffrance yingwa nayi. Azalaki kobela makasi kotambula te soni peza moyen na vendre la kati ya bato ezalaki te basuba ezobima pamba mbala moko na nye moyen na vendre ata 10 minutes ezalaki te banda nayoki sango ya papa Dr Kabé nakomi awa kokuma na ngai awa justement na début ya sanza na sanzo esuka ya sanzo ya novembre alors na su première cure ya kisi ya komela na yoki changement ekoti na nzoto na ngai kusuba échanger et puis na libumu ezalaki kosalanga mpasi makasi kotambola pe pasi lourdeur na makolo miso ezali komona te alors nazwi kaka kisi wana ya mbala ya liboso na meli na bandi koyoka changement oyo oyoki na ndeni bapasi ekei ubendenge kusuba ekeseni sikoyo ya solo e masu nzela mona na nyei te te masuba ekeseni sikoyo ya solo komo suba no osubi osumbi pe la komi kusuba moi mbala moi distance ezoleka minute ezoleka ba 1 heure
navandi kaka bien. Ya solo. Siko malade yango osali nango mikolo boni. Malade oyo esali ngai à peu près mbula mobimba. Mbula mobimba. Siko otambola te omeka kozaba solution côté mosusu te. Natambola mingi na badoktere ya lele. Ozala kopesa kaka kisi. Siko balobaki eza maladi nini? Siga ke ezali prostate. Ezali prostate. Oleka na opération. Ya solo. Ngai mpe nalobi ke moyen naleka na opération ezali te. Na mbula na ngai oyo nazali kutu ekoki te. Na kondima na ngai oyo nandimela Nzambe depuis 77 1977 je suis croyant à l'église apostolique évangélique. Ya solo papa. Siko c'est que na minute au changement ça makasi par rapport à nengo yelaki awa. Changement ezali, c'est pourquoi nazo profiter na senga kaka. Na bonde la kaka papa kape ayoke na ngamawa. Po na zala mbongo te. Bongo ezali te. Na koki te. Ya solo papa. Nazo senga mawa na yeke ayoke na ngamawa en tant que serviteur de Dieu. Oh vraiment na yeli ezaki na yo kaka. Si paka baloba na TV ke sukisanga nga pe na sukisa yo. Nga na bakite to tamboli mingi na mwana ya nanga. Bato ba yebi nga ba yebi pe na mwana ya nanga na boyoka. Mwana ya nanga kombone générose. To tamboli na etina ba centre mkuu partout. Azai na problème. Banda na Angola azai na problème à drépanocytose. Ya solo. Banda na Angola kimi etikala kozala te banda botama. To yakina ye na bite tokende nanu toke sukisa ye totala yepe asukisa biso papa traitement ne silité. Siko mwana ngo akomi ndeni ni azaki pe liboso ndenge. Non na sai kuto erreur feka na ya na ye moko. Parce na mona ki ça ne va pas na ngena toka ye na ye moko paka be amona e ponga benga ke na komo benge papa. Ya solo. Siko mwana azaki ndenge nini liboso? Mwana zalaki bovanda boye mbule koki obeta. So asale reka ndeza kasokola. Douleur articulaire donc ayoka nzoto mobimba passe akolala dans le vide asalaka mosala te mais bolali bolamuki bosotoki kaka boye mwana liboko evimbi soit kolela mokongo pasi donc un mosusu bacycle menstruel na ye ekoma perturbé akosala ata 3 mois par retard. Ya solo. Siko ntongo boyeba docteur Kabe nini esalemeli ye? Donc ere toyeba docteur Kabe premier traitement na ye azwango abezo se plaindre lisu te ndezaka o douleur ezate donc noyebisa bino papa eza comédie te mama malobeleki sukali est-ce que makambo zolobela solo eza vraiment sengo tina ya boso ezaki ça ne va pas nalingaki nazwa ye na ye mais nde naomona évolution ekende namondi ye nga nasukisa esu to nde ye nde alinga asukisanga si siko malobeleki sukali boye mpo na nini mais sengo te papa omoni jour yango papa batebele balobaka bato bapesaka témoignage ne sengo ebele boye bazwaka nde mbongo mawa na bango bazokufa sans le savoir na place basala ba discussion bongo baya bamona seke na minute ba mwana komi na bien bakanga moyibi na liboko évolution très bien évolution kitoko petit nozwa kisi ana papa tozwa ngo sami beko bandeko bolanda nga sami beko ezate onde meliango boye komona eloko abuli te komona eloko amulai te o omoni pondu okolia te omoni soki yoso omoni moye bimi egunza maka te ezane la mon côté. Ah maman mais yo faut ça le mbongwa et là malobozo pesa boye mais comme exemple comme et ça la kana ngope jamais nga kosa le parce que ce que pesa témoignage à l'hôpital ozo indur bande comme so en erreur pour batebele bazala malade oyo etungisi bana na bango mais batambola solution ezalaka te ntango yozo pesa témoignage à l'hôpital ozo mema bango na libunga po baolinga bango te baye pas docteur papa naamona takutudenga oloba te omonso na yebaki ke na okuta distinction nde babebise réputation bongo na ngai nazwa na mutu yango oyo abela na ye na ye mpo na obenge esu mutu maladi to nom de Jésus abiki ndeko na nga abiki na d'autres termes balobaka kana ngai ti nteme kwisa ngai esalaki ngai mona ya solo oui je ne suis pas si c'est quelle langue mais ngai
na vivre ça imona ça ikukwila nazo benge bandi bande kwa kipiti bande kwa ba Congo ba ina nyonso kena ntembe bo na mfula u vivre be kuisa be kumona mumpi même mona me yituka c'est moi na komi mbote ya mungo songa be mwana catégoriquement mbote yo ke fait que commentaire ou bien ya mbongo ou bien ya jamais bampagne na munyo so ba yange bampagne na munyo so ba tabandu en tout cas moi binga ben nyonso be mouvement na miracle même monde ndeko oui papa énergie ozo PC là na mo maluba oyo est-ce que yo na docteur Kabe boyo kanité na ndeko moi si oyo ou papa témoignage na yebiye même pas moi si oyo nga nazana ye aza mumbeku ngai nazana nga mutabandu ngai na yeto yebani même pas mais yo mo yebi na cop na TV mikolo cop eza mingi ozui moi là opesi maloba pour gagner quoi Kasite ozo mbongo papa na lo bana bimi bipai naza ngamona na simba kana ndiambo na lo bipai naza puna ko sala kaka nini ya media parce qu'il faut yeba maladi otangeza maladi munene batebele bazolanda na minute bakoya pe lobby baolinga pe bamona ndeko na ngai me mabaona libinga ndeko yeba ke nzambe aomona yo na ko sepela mingi na lo bangone na munoko oyo yanga na yebi na lobi boye na kufwa na ungevana na bomo eke nyonso na maboko na nye moshi mutu yandi moshi mutazola lufwa ou bien uvanda na vie mumpela mwe pida me bon na solution yo yai mukuisa sana oso sa solution muvana nteme mais na nteme na mumpi mesuka wa papa les a ko bomba te si on demande même numéro na mumulu pesa mutu nyonso ko binga muna en contact si c'est un débat moi je serai là pour témoigner ya solo ndeko oui deko siko message ni ko pesa na batata to pe ba mama o bazali kolando na minute bazana bana ya baka o ya anémique to pe drepano bazolanda yo na minute o message ni ko pesa na ya tika loko lekisa ngunga tika na yo ko kende ko baluka ka bipa zo kende ko baluka ngai tangu na zwa ki message na talango na juste sensation bana wa hotel ti madame ni ko insiste to bandi débat eza kutu teke non mutu nde apesa kinga swate loko mutu nini ngape na yaki lokola yo mutu wana ndako na za pe toma lokola yo o na vivre yango na témoigner na kosenga na yo pe o za na ndako za toma lokola nga pesa pe chance ya kanana yo mo après nde ko mi pesa yano na mutuna na oyo nga na vivre awa nga bikisi molimo na ngai na lobaka na zakoloba te. Ça fait 3 ans na lobaté na lobaté. Wando lobaté pour na nini? Ozaki na gêne ou lobaki na nzambe ou lobaté ou bien nini? Ezaki maladie ou bien ezaki? Maladie ezaki maladie nini? Maladie AVC. Lobaki ezaki AVC. Ozaki na maladie nini papa? AVC. AVC on a des vandisaki on a se? Vandisaki ngai kena lobaté. Wando lobaté. Ebongo kotambola. Ebongo kotambola bando tambola to ezaki. Kotambola bien. Mais ko lobaté. Obando lobaté. Ya solo. Ko sala ki bambula boni. Bambula nani 3 ans. Est-ce que vous mettez une solution, vous mettez un traitement de solution na koti banganga na nani na simbité. Ya solo ana. Si ko voix et ko bimandenge ni ko lo basto nengo solo ba. Voix ezo bimandenge ndenge vrai nzambe asali. Vraiment ya solo. Ko ebani boni voix ebima. Tango ye pas docteur Kabe asali nini pour voix na yo ebima. Nene bakisi tout ça ngala zali nalandilaka kisi ya solo toyaki na papa azalaki na difficulté tension ekoyisaka ye papa azali koloba te maloba so azoba maloba to azosaka basine aloba te sikoyo na prostate na tension nde maloba nyonso ekimaki na tension toyaki pa docteur Kabe ayebisa biso ke papa nazalaka traitement tomona changement mais tosali constat ke ta papa ameli bakisi papa akomi mpaya koloba akomi koloba mpe azalaki prostate wana masuba mpasi batamboli azonga patron nyonso epoli
azomisuya na bilamba mais tosali constant papa me bakisi siko papa ko tambola na ye tata ville azonga papa pantalon azokanyanga yaki bien azobima sube ezobima ye surtout comme isubela lisubu te pe santé na ye tomoni akoli mwa makasi akoli fort par rapport à bisinga azali fatigué ya solo donc nenga oloba boye nde touti olanda ye azoloba boye dose maloba ezanga olisuku obima azalaki koloba te papa azakosala basine ata bato bayebi mpona biso papa azakoya bato bazoya kotali bandeko na ye bakonstate ke papa azobela po azosaka basine papa maloba boye ndenge aloba azali koloba te ya te alobi mpe botambola boluka solution tokende toki bopito tokei bato mosusu tension tekangi maloba bato mosusu boye oka eza prostate tesali bongo to totamboli yawa papa komoloba mais est-ce que mutu papa penda zoloba voix penda zobima boye mais est-ce que eza bamakambo bosali bosolo na docteur Kabete parce que papa tolandi ye aza ta na signe moko te ke voix na ye ekangamaki azoloba na ye normal ekozala mpe boyokana na docteurpesaka témoignage ezalaka na mpe toyokana na docteur te biso toyebi docteur te touti mosika balakisa ye biso kaba bokende kuna bamelakisa bokoko papa okoma bie biso toyebi docteur te nga mpe nde na ye ozwa papa kisi awa nayebi nanga te papa akomi kaka koloba ye moko donc bape biso elo mosu te ka nde toyakozwaki bakisi mais bato ebele na minute nde baolanda yo bondenge oloba boye bazondima te baokanisaka makambo oyo eza nango boyokani na docteur kabe mpo epesamaka maloba epesama bato balanda biso toyokani na docteur te tosali 6 mois papa ye mo akomi koloba toyokani te papa komo oloba papa biso azali koloba te azosala basine kaka basine maloba ndo voi ekangamaki ya solo siko na minute seke akomi bien parce que touti omona ye moko awa alobi donc seke papa akomi na ye bien kaka te basali grâce tosisa biso trisme papa komo oloba déjà siko message okopesa na bato oyo batiaka tembe batambola solution emonana te bakenda bahopito baluka basolution ezwamaka te message okopesa na bato wana mpo batiaka tembe ti oloba boye batia tembe te nga mpe azaotia tembe donc bayebakisa papa yawa natiaki tembe ngabi maladi ya boye papa ozoloba na ye te toke koluka papa basali opération bino bolinga toke babi bokende ka bokende nga mpe nayaki nayaka komeka na papa mpo naza mwana papa liboso nayaki papa ameka soki ayoki bien te toluka place to toyi tomoi tomeki papa mpe alobi na ye akomi mpe koloba bien awa toza na commune ya Kinshasa sur croisement Kabambar Bokassa na ye epai ya docteur Kabe ya solo alors nini cop nini okosala epai ya docteur Kabe bon nazalaki na mwana na ngai ya mwasi abanda kotungisama na maladi ya kungu ebanda komata ye makasi na pression moko boye ezalaki te tellement ke nazalaki na makoki te nakei kolelela famille tosali solution na biso tomisangani na ndenge ya famille nde grand frère na biso ya liboso alobi ke si c'est comme ça tokende epai ya docteur Kabe bonga mpe nalobi ke tokende epai ya docteur Kabe tellement ke mwana na ngai na ndako abanda kolinga télévision makasi azolanda sikoyo docteur Kabe ye moko déterminé te papa tokende epai ya docteur Kabe mais nazalaki na insistance tokendaki epai ya muntu moko boye kote ya Rikini mais namoni kaka tellement ke mwana nzambe alobelaka na monoko ya bana mwana insiste ezoyebisanga te papa tokenda kaka epai ya docteur Kabe wana alobi pas de problème napesaki mwana epai ya yaya na biso ayaki awa bakutani na docteur Kabe basololi papa ça va docteur Kabe apesaki biso délai ke akosoigne mwana na ngai dans 90 jours mais tellement tobandaki koya kozwaka kisi nazwi kisi mbala ya liboso mbala ya mibale namoni kaka mwana banda kozala na libumu te libumu esali neti ekoti na kati omoni se na ye oyo tellement tala kaka mwana azalaki na age ya 12 ans il faut mabele ebanda kobima sikoyo namoni kaka azwi kisi ya liboso kisi ya mibale mwana banda kokenda epai ya tantine na ye nayoka mobali ya tantine azoyebisa ngai mais nazomona Feli oyo ndenge azalaki te ngai natuni ye sikoyo ndenge azalaki na ndenge nini nazomona tolo na ye oyo ebandaki kokita nayebisaki ebandaki kokita ngai nayebisaki ye te tokendaki epai ya docteur Kabe nde omoni abanda kosoigne mwana na ngai tellement ke na lopango oyo ngai nazofutela namoni kaka bato bazoloba tozomona mwana oyo
libumu na ye ebanda kobima bientôt au moins nazozwa face ya bien ya bomwasi ya solo sikoyo nga moko nasali constant nabengi mama na ye tellement azalaki mwana mwasi saki yo moto otalaka mwana okende olongola na ye bilamba otala ye ake atali ye alobi ke te nazomona tolo ya mwana ekiti makasi bumu ebandi kobima lelo avant naya awa nazalaki na mwana bakendaki konge epa na koko na ye na masine kuna mwana azoyebisa ngai papa nabanda kokima mpe makasi te me nazomona mikolo oyo nazokima makasi papa oyo ebanda kosala nga mpasi nyonso wana ezosala nga mpasi te kende ozwela nga kisi ya solo wana papa c'est que mwana komi bien toloba mwana aza bien ya solo wana ok mais est ce que eza mambo solo to eza mambo lokuta boyokana docteur kaboyo loba opesaka témoignage na tv ngai nazosala témoignage oyo nga moko na vivre mwana na ngai nga na boti ye mais bokozala mpe boyebani na docteur kabe apesi yo mbongo bosali mpona bopesaka témoignage mpona koatireka nalobi ke ngai nayebi docteur kabe te ayebi ata kombo na ngai te nayebi ata famille na ye te nayebi place awuti te mais natotalaka kaka na publicité na ye asalaka na écran bandela nanu nkombo ya maladi wana mpo bato bacomprendre yango bien parce que ezalaki kundu ya solo kungi esalaki ye nsima kote ya lipeka ya loboko ya mwasi sikoyo na nsima kote ya libele mpe ebandaki mpe komata ya solo so na minute oyo basini wana nyonso eza su te bon soki oyeba oye mpo okoyeba na yo ke mwana oyo aza na maladi te papa wana eza mambo solo to eza lokuta wana papa eza makambo ya solo soki ngai nazokosa nzambe ye moko azomona ya solo wana nzambe ye moko azomona tokoya ngai nayebi docteur kabete nayebi kote wana bato ebele bazokotala na minute oyo bazokanisaka eza kopo obeti na docteur kabapeso papa oloba kopo tokosala awa na mokili me likolo nzambe ye moko azoyeba tala age nanu na ngai oyo naza na avenir ebele docteur kabe akopesa nga combien merci ya solo siko message nikopesa na baparent oyo baza na bana oyo maladi wana oyo ezoderange bango batambola solution emonana te baza na bandako nayebi ke toza na moment difficile mais il faut koteka ta eloko ya ndako mpo ozomona bana oyo tozobota oyo nde avenir ya lobi ozomona ngai nakonéglige mwana na ngai naza na plasma na ndako na néglige mwana ke nakoteka plasma oyo bana mosusu oyo bako me mwana wana nayebi avenir na ye te yango wana tozosenga nyonso basololaka kaka oye na mwana opose problème na yo ale ndambu oyo oza nango opesi koza eva ya munganga toyebi lobi te nzambe mpe akobalusila yo nzela mosusu omoni kaka ke ozwi mbongo oye kosilisa na docteur mpo biso nyonso tozwi solution bana solution ekomi komonana mai nani nasilani bien na docteur te mais conscience na ngai ekosala mpona ke nasilisa na docteur tozala kimia naye kozwa kisi nazobela naza maladi ya cancer ya matrice cancer ya matrice makile bando bimanga na façon moko ya koloba te ya solo makile bando bima ezosile par mois ebima par mois ebele kasi na yawa nasali emwa te nakotia o le 6 ti lelo nalingi nazala na kati ya makile ezosopana kasi namoni révolution namoni makile ezobima te makila ezobima su te mama ezobima te mais mama nini yango oyebi nde nini eza cancer ya makila basalaki examen te basalaki examen nde oye nango siko mais est ce que omeka kozwa traitement te nazwi traitement place ebele ya solo natamboli ebele nameli ebele nazwi place ebele namoni changement ta moke changement loba naye boye nasali 1 mois te nakisi na ye namoni mwa changement so ndenge eza boye seke makila ekati ekati ebima te
Mama Makamozolo ba eza ya solo to eza ba pesio mongo po opesa message liboso ya caméra. Ako pesa message monto azobela ko pesa message te. Mais boko za pe boyeba na docteur Kabe boza famille a sengi na yo opesa message na TV o ba balanda yo. Oyebani te. Na okipeka na télévision ye a teletaka ndenge na ye. Maman, est-ce que Makamozolo ba eza vraiment ya solo esale million na nzoto na yo to eza lisola mutu mususu zobeta? Papa na ngai esale nzoto na ngai santé na ngai ezalaki médiocre. Bato si bamoni bazokamwakama ngai na minute osola na sa 2 mois 3 mois bato bakokama. Mais est-ce que ça va aventure parce que balobaka ete maladie ou cancer ya col o makile bimaka et c'est ngaka balongola biloko kati babenda yango balongola mais est-ce que et baloba solution ezati yo tango oloba oye pas docteur Kabe c'est que docteur Kabe a opéré yo alongoli biloko kati apesi ngaka kisi a opéré te de opération ezati ezaka kisi omeli obiki Maman, mais Makamolo baba minga ngibele ba oboya ngo batebele o bazolanda na minute o ba oboya ngo. O ba yebite ba oboya ka o ba yebi so ba landi ba uzoka lobiko nde to zwibo. Ya solo maman. Siko message yo kopesa na batu o ba tsaka tembe o bazolanda na minute o ba ndima ka te makamo nyoso to lo ba buyi bango ba katika o zwimbo. Message nini tolini lo kopesa na bango na minute o pona batu oyo bazali na ka o ya cancer ya col. Ebisi baya ebele baya uzolobiko eloko ezali ke azalaki na bahôpitaux ya biso ya bamindele après examen ya papa aprovaki maladie nasalisaki examen ya éco-cœur après baye kotalisa biso eke azali na gonflement du cœur et en même temps azalaki atteint au moins avec hépatite. Autant on a talaki maladie à bongo la plupart na ba hôpitaux na bisoyo et si la raté oya ba mindele si la raté alors na saleleka quand même prudence plutôt pour que na recourir quand même pas à docteur Kabe parce que son état ezalaki état mon critique ya solo sikoyo papa na état wazalaki na ndenge boye pas docteur Kabe nini saleme bon ndenge toyelaki na moment oyo ngai nazali koyebisa bino sa koyebisa yo amélioration ezali akomi kotambola makambo nyonso ezali mais azali toujours sous traitement akomi kotambola seke liboso aza kotambola te vraiment ezalaki mwa na kita critique ndenge na bisaki ya solo est-ce que différence nini oyo kopesa à part kotambola tout ça par rapport à ndenge papa azalaki na lelo parce que tant que vous avez ce témoignage, tout le monde qui vous a loba makamu. Est-ce que ça bon ou tes amis? Maladie non surtout et ya kana basigne na mo. Donc on est ba hépatite wana ezali na basigne moko e banda kola bon ezali visible ezali net marque miso ezali jaune consort jaune wana esili. Ya solo wana na complément de gueule malade aux otanga wana webi keza maladi munene makasi ti ozoloba na batu musuba ondima te hépatite ya maladi moko ezali wa virus. OK ezali yango na lobaki bien que par rapport à connaissance biso to yebelaki soki na kendelaki na ba mindele elingaki sila te. C'est pour cela na recouriraki quand même na connaissance na biso ya médecine traditionnelle pour que ceux qui m'ont maîtrisé yango esilaka oyo ya maîtrisé te nde omonaka esilaka te. C'est pour ça na recourir quand même pas ya docteur Kabe lokola mpe aza na connaissance wana po soki amélioration ezalaka te cela veut dire azalaki na connaissance wana te mais lokola namoni changement cela veut dire ye azalaki na connaissance wana oyo biso tobandaki mpe ye koluka. Mendeko, est-ce que Makambozolo ba eza vraiment histoire ya solo et ça le meilleur papa na auto eza masolo ko kana docteur Kabe o bandiko bele baloba docteur Kabe apesa ka batu mbongo po ba pesa ba témoignage. Bon à la prochaine ce que olingi na kolela o ba nani ba examen auto saki na ba hôpitaux et puis en même temps o ba mona ke non ba examen wana pe na ba hôpitaux wana soki ba ke ko vérifier ba mona ke non ya solo ba kutaki ye na ba maladie wana. Et puis la plupart des gens oyo ngata na zolo bombo bayebi nga et puis soit bayebi ye bakomona quand même que non ya solo mutwana akoni kotambo ya solo ndeko siko bandeko bele bazolanda na minute oyo baza na problème ya gros cœur et puis na problème ya hépatite batambola solution mona na raté ba mela bakisi ba lemba
message okopesa na bango na mokili mobimbo baza kolanda wana minute. Vous savez, eloko nyonso to ya malamu bakashaka yango te, moto akashaka yango eza oyo aza motema mabe. Soki ezali maladi vraiment akangi oyo ya kokanga nakosenga yo mpe ete ndenge ozolandana na mission okoki mpe koleka esika oyo omoni oyo tolobi epa docteur Kabe okoki nzambe akosunga yo mpe bozwa mwa traitement na yo na ndenge moko elonga bene. Nazalaki komitungisama na cancer ya intestin puis nazalaki na tumeur des foie, nazalaki mpe na gonflement ya estomac, natamboli bahôpitaux ya ndenge nyonso ya minene na mboko. Solution ezalaki te mingi na bakoloba nanga vérité te. Naza komona kaka ke espoir ici. C'est que meka ba traitement on a pena donc changement ba nous en on raté. Oui, na boy ko citer ba kombo. C'est quoi na spécialiste ya minene. Si ko ibanda osala on ndenge ni maladie. Ezali ko dégager nga libungu, vimbisa nga pena partie droite. Vimbisa nga pena pour fois pena comme invisible le monde nga ezali ko vimba. Pe place ya fois aujourd'hui pe ezali ko vimba. Ba kanginga ina hépatite B. Donc ezali sécurité pour iske nga mo pe premièrement naza croire na docteur o bana kala te sika naza ko sala esa zo numéro na piste na mon comédie mais tant on a comme na suka pena ya liwa na le bibo memanga 2 jours seulement na yebisa bino na sisi ko kiete donc la zui guérison de nos oh guérison na ndenge nini ndeko c'est que yo zaki ndeni liboso c'est que ndengo za lelo na ndengo zala ki tongo yake za différent. Oui, tant mutozo azo ba maladie wa zai bela ezali sécurité azaki na pasi na nzoto ya kosaka tozoka iloko benevani na nzoto zo soit hernios mais siko ezo soit souté na mela su ta antidouleur te na komi kolia bien na zo ka be pasi te ya solo donc na mo répéter nzambe ka nde apesi ndeko wana eza ba aventure te ndeko nanga maladi otangi eza ba maladi bakasi ndenge otangi wana ebele otangi na nzoto na yo eza ba maladi makasi batebele ba ondima te makambo olo ese eza ba aventure te ba kombi mbosali na docteur Kabe bokosa bat po bat bandima baya awa ebele pana ye bon nga bato ba yebi na ebanye ebele na koleka na ndinga ba aventure te na yo sabaje na sa pour ça bato ba osepela ba meki bango ba ya omona ezali sécurité na ebani makasi na koleka te kuna saba bantu na zamu na sala ba activité na ebani makasi na koleka na masekite c'est que na kati nzoto na yo mo yoki ke ça va donc na zape vraiment guéri ya solo donc na koloba ke ye na ko ba mimbe ngalo wande tike ba singa puisque na zaki tant vers la mort ya solo na zo ka vraiment c'est que maladie za suscité donc ele ke la ngang puisque docteur ba ki après des semaines mais c'est que ce que ozoloba bongo c'est que eza pena solo makambo yango esalemeli yo bato ebele oyo bazolanda yo na minute oyo nayebi te so boyebaka ngo balobaka topesaka docteur Kabe apesa bato mbongo mpo bapesa batémoignage ya lokuta eza cope boyokani eza mpe bongo te ndeko nanga mpo tomoni oza na sourire wapene loko te awa ozwa mpe traitement te eza te oloba mama omona batata omona batanga wisi oyo bato batoli mpa docteur Kabe rien mbongo nde topesi mbongo soza mbongo te awa plastique wapeza traitement ya batambusa batanga wisi batokisa c'est que yo nde moto opesi mbongo bapesi yo nde mbongo te olie yapesaka nini nga nakoba dépense combien hôpital minene mpona bafoi awa na yawa donc nabimisi mbongo ya kosaka na te awa nde eza mbongo eza te la santé n'a pas de prix ya te koyeba bopamba oyo nosenga baotete o te siko algaz oyo edene bato mais fozala na mbongo siko message ni okopesa na bandeko oyo nyonso to baza na problème ya cancer hépatite nini nyonso wana bamaladi nyonso otangi awa estomac ya kovimba foie ya kovimba tout ça batumeur makambo wana nyonso to uti otanga awa message okopesa na bandeko baza na bamaladi batambola mpe lokola yo bamona bazwa solution te ebongo balukaka bisika kokende bayebaka te message nini okopesa na bango bon nga message na okopesa na bango eza simple nga naza moko na bino mutu atembe mais nazalaki koboya kutu bamemi nga babiyaka naboyi komisa mbongo na nga babimiseli nga mbongo badesinga nazwi traitement donc nayebi te soki mutu alingi bomoi na ye ayawa aondimaka nzambe apesi mpe bakongole mayele obikisaka ça va ndeko merci tomoni yo mpe na ndeko mopanzi toyebi te soki ye mpe akoki kopesa biso maloba
par rapport ya makambo esalemeli yo parce que azala mutu moko azalaka pembeni na yo ayebi makambo na yo. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, tomoni yo awa na makambo ndeko awuti koyebisa biso toyebi te est-ce que eza penda makambo solo to eza kaka po aza liboso caméra nde azoloba loba naye? Eza makambo solo totaki na TV tomonaki totaki ba 12 tobi kebe tafutaka bato médecin wana mais ata bongo tokoma tokomi médecin abi bon so nafutaka bato bino mo boyeba aconsulté moto malade apesi bakisi tofuti mbongo ka ndenge ezalaka ntango ameli yango kaka jour ya liboso abandaki kolia te alie. Deuxième jour abi en tout cas ça va nayebi te nabenga médecin wana ye kuta kobenga médecin Moïse ye mo kabi pourquoi zo benga ye Moïse po ende moto abandaki koyoka pasi wana biso tomemi ye kaka komema donc ye a considéré aza Moïse na Congo ope bazobela so bana tembe bango mobaya baoyebaki etembela bango ekóma na suka seke mamutu ndeko alobi awa eza solo atambola amona solution te donc oyane awa nde bachangement wana nyonso olobi nde bomoni yango eza solo parce que biso mo tomemi na bopito oyo tokoki kotanga kombo tomisi mpe bambongo bamonta oyo toloba te mais tant toye en tout cas abandaki kolia te kaka même jour aliaki. Ça va ndeko mwasi message yokopesa na bandeko oyo nyonso to bazali na poto baza na Congo bazolanda bino na minute oyo baza pe na baka oyo ndeko azalaki na yango batambola solution emonana te message yokopesa na bango pe en tant que témoin oculaire ya makambo esalemi pa docteur Kabe. Bon napesi kaka message soki moto ana tembe atia na tembe pembeni ye moko akoma sur place ayeba makambo baolobisa vrai ou faux soki atieka atembe avai na ndako c'est que monde a mis bomi. Tu vas mal avec la maladie, on donne un mot dans le camp. D'ailleurs, il fait tout ça, ma casse. Dès la suite, qui se met sur qui m'y continue à nous autres, on a mon peu dans le camp. Les mots docteur à son camp, donc Zamba docteur Kabé. Namaelo a pesé là qui ça va dire. Malade yango ba infection outi oloba mama ibando salon ndenge nini kusala nzoto emungu fando mwa fièvre maline nzoto donc dina ndo yo kanzambi kaka ya solo mais est-ce que omeka oto ba traitement msute o oyeka ba mo a bana mutume api na solution dila solution na ndeni seke biloko na nyonso tozo ko sute na ko sute okomi siko bien kimie kotina maman est-ce que makambo zolo eza solo to eza maloba ba pesi olobaka mpona bazozo oyo ta TV mambola oloba eza solo azala tembe aya akokutana ngonga na moni pa omoni mais batebele baloba boye docteur kabazo pesaka bato bambongo mpo apesa batémoignage alokuta na TV mpo baso bato batali bayaka epa na ye ngauda ta mbongo moko te bapienga awa yo lie mbongo te mama ate lo mais eza nango mpe kaka cope te ngapele eloko te kaka nde tokutani nasombi fiche na nga nawa asengaki nga ndamu na piaka ye nazwaka kisi na nga nzete na nga obela ya otomela siko mama bato ebele bazokolanda na minute oyo bandimaka te ke makambo bolobaka ezaka solo message okopesa na bato nyonso ya tembe oyo bazali kolanda na minute oyo partout dans le monde baya message nga bape bango baya kovivre oyo nga namonaki bango mpe baya awa epa docteur Kabe nayaki na maladi ya mionde. Malade ya mionde? Oui. Malade oyeba ndeni koza malade ya mionde? Nakende na hôpital na koti ikografi nde etinga aza ya mionde. Ya solo. Siko omeka ozula ngo traitement te to pe opération te? Te lo te na poneka mama docteur kabika etraité nga na yoki bien. Ya solo. Oyoki bien na ndenge ni? Aki bien na santé ni anda oyoka na yoka subongo te na yoki bien. Liboso da oyoka ndenge? Anda yoka liboso pasi na okoka te peke bien te pe makaka. Ya solo. Siko Nicolo bando suis traitement pas docteur Kabisiko va passionner zakara. Te na yoka soutenir surtout na komi bien normal bien. Ya solo. Mamolo bezama ya solo. Eza ya bongo ya. Obeza li solo mutu mso beta. Te so mutu mso te ta ko singa to apesa nga pe bongo na loba te lo te za pila. Mais eza pe bongo mama ba pesa pe batu bongo ko ba loba. Eza na ngo kopiti o sali kopo le bongo o pesi maloba. Te nga apesa nga bongo te lo te na yaki ya maladi ngi na bi. Mais bande ko ebele ba solo ba keza bongo. Ba olanda na minute. Wa lo kuta ba wa za tembe ba mo baya ko na docteur kabina wa bikisa ba. Ya solo. Osa mikolo bonya. Na bana traitement les 20 à 10e mois. Ya solo. Parce qu'on a minute que nous a bien. Ah qui va bien. Papa va avec traitement nga suka lelo et si lelo.
quelque chose aux années de Konanga Mobile. Les bâtonniers, il faut que Congolais ne soient pas en fleuve. Pourquoi on a un bino et ça a un angam. Le col là, mer rouge, je récupère les sous sur l'angam pour faire les sous à Moïse. C'est ça. Moïse à Congo. Les bâtonniers, tu côté les misabongo tisouka. Aux années de Konayo, aux azana problème à cancer du col terrain. Le col de Mawana. Le col de Mawana Mobaliwan. A tellement à lobby, n'a moi moi si à lobby boni. Pour un problème c'est-à-dire AVC, accident vasculaire cérébral. Aux années de Konayo, a eu problème AVC. A comme le col la même à l'obacate, boya kosundelaye. Les gamètes. N'a pas le côté les mandawan. Aux années moi la autiste, diabétique. Drépanocytose ou bien anémie S pour mettre les groupes sanguins. Mais vous avez sarcoïdose. Bande konangai. Vous voyez kosuki sanga. Psoriasis. Talanzot. Le col est telinzot. Le col est moto va tomber dans la moto. Mais vous voyez que sondola yé na côté de bandawan. Vous avez un problème. Et talia le col a un tant qu'on a le tout type de cancer, tout le cancer du col terrain, cancer des os, cancer du sang, cancer des seins, tumeur cérébrale, cancer de moutou, cancer du gorge, cancer de pénis, tout type de tumeur. Et ça qu'on va boyer. Aux années de Konayo, azana problème de tuberculose osseuse, tuberculose pulmonaire, tuberculose ganglionnaire. Oya, t'as le baboul. Zoye ya kosondolaye. Cancer na yebisi bino nyonso tout eloko eza na ngote. Bosuki sanga ya modana yebisa bato boy na mboka oyo mibali bazate na mboka oyo basi bazate. Cancer nyonso timere nolobia timere nyonso na nzoto ya motu bos zoye sondole na kolokote di bandawa. Ozana mwana za autiste. Cassure, motoboka ni bongo, ou bien betaki bano, abokani, mais bolo, na lo bien, boya kozwaye, bo sondo le bano soki sone salu, na kozwaye na koche na kati ya gamet, na kati ya tambo du rasa. Ozana nde kuna ya mwana mobali, ba sondole penza. Ako mwana etike. Bana bakima, mama akima, bozana posa kopesa ye penza numéro plaque. Boz voyez, ya sondore le bana la kopesa numéro plaque. Ozana nde konayo, azana prostate. Prostate avec son nde konanga. Mais papa on y peut un message. On est à la Brazzaville. La paix monde mot. La lutte continue. Pendant qu'on démissionne, il faut ce qui me permet. C'est le tabre du roi Salomon Zamba. Azamba Nanguya. Aka maison. Azambe. Dans la Bible, Ozana de Konayo, Azana problème italien, autiste. Mani Azana Kona qui zeng. Tu fais de wana tu vas bloquer Mike wana le begangote. Et Nazana de Kazana mourir de faiblesse. Wana zaïlo. Zoye le bokaye libanda wana na kurukotaye. Ozana de Konayo, azana problème ya maladie autozo benga, colopathie fonctionnelle. Nebi sagabato, okoyoka bongo, oyebite ke nini ezoleka. Parce que grand maître, de kolanga na zo benga de kolabino na États-Unis, pour que ayebisa yo ke nini ezoleka na grand maison. Mwana mobali oyo, zaba pangure bin. Alors, il faut soutenir grand maître Tisuka. Il faut témoigner. Ce gars est un kuta. Tokono bobo Tisuka. Tablo kotika lokola.
Biblia. Tokopesa message bongo lokola no way insular. Azo ebisa ba tuke zamba visiter ngai. Zamba visiter ngai. Zamba visiter ngai. Alobi boy. Il faudrait mutunyo surtout asala boatu. Manoke koya. Après 40 jours. Nini selamaka. Tozo benga mwana mobali oyo na kati ya États-Unis. Alobi grand maître na ko dénoncer message pour la mobilisation. Koyebisa batu boy. Ndeko nanga ndima mutu olo mabe pona yo. Mais yo pe ko mabe pona mutu te. Ba na boy. Baloba mabe pona yo. C'est ça, yo ko mabe pona mutu te. C'est ça lo malam. Ndenge yo salaka. C'est ça. Mutu akimio na mbo. Ndeko nanga inde ba problème yango wana. Tozo benga ndeko na bino a confirmer bino. Et puis moninga na ye aza ivarien. Andima kite. Mais le kola mwana mobali oyo a bengi grand maître temple du roi Salomon. Autre bi Zamba Salungolu. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolu en tant que le bâtonnier. Donc on a mwana nanu yo Zambera ngai. Papa na ndeko oyebi ke eza maison internationale. Il faut que il est belé papa langai. 2023 oyindingi 2023 ezaka kandenge na ebisaka bino maladie eko changer te diabète eko changer te prostate eko changer te mais eza pona mobilisation na loba na yo ndeko fofana moto ozana ndeko na yo ayebisio mabe ya grand maison o temple selinga boy yebaka zandoki bazoluka na mikila poto duteka bazoluka ngai 2023 kinata Belgique nalobi boye papa ndeko na yo oyo alobi ke te faudrait ako na kende yeyo mais nayebisi boye lokola grand maison aza na baproblème ebele mais kaka nzambe ye moko parce que nayebi te bazoluka na France, bazoluka na Autriche, bazoluka na Angleterre, bazoluka na États-Unis, na Canada. Babiba mona ata na miso. Na koleka na ngai bokozwa mapamboli. Koleka na ngai bokozwa mapamboli na sasa nini? Oyo mabale kufa ekozonga. Ozolanda nazo tala numéro ya ndeko na bino. Alobi ke soko o bande émission benga biso benganga na ebisa batu mokili ndenge ezali mosala zaza déjà tiko yango tina suki nko alonde boninde kunanga mobale ya c'est de tabre du roi Salomon Zamba Salungodo. Allô peuple. Nazolanda yo nazosala témoignage en direct nazanande kunabino misu ya bandoki Fofana nazana awa azana posa ayoka baloba na yo est-ce que Moussa to salaka eza bakambu ya lukuta bino boza na États-Unis grand maître azana kisasa est-ce que malobeza boni na ebite ndeko na yewa Fofana Yona docteur Kabo Boyeba Ndeni. Pendant ce temps, la côté de contact, au Tindé, la Bakisi, Esponga, Nabana même beaucoup et direct, il bouton T, le mot T, Gobé, Kata, Gazon T, mais n'a pas bien. Pas longtemps, le gros de ça, à ça, Guinée, donc, au Tindé, il y a Bakisi, donc, pas même un mois.
traitement asali déjà il y a 12 jours ye mo akotemanye koparma donc eza ya kosamba te quoi donc ngana awa ape mosala je crois donc na bima libanda mpona répondre quoi. Merci beaucoup. Et ça, un journaliste, hein, parce que ça parmi bateau et peigné Fofana. Au bateau, à moi, comme si tu Kosaka. Non, mais à part ça, connaître mon donnant ça, il est ivoirien. On connaît à ça, là, je pense, 5 ans à Tamboularaté, à Boujaraté, à 2 ans, à Boujaraté, à Tamboularaté, à ça, il est ici, dans ça, la terre. En France, les manas, il y a une route à contact, là, yo. La personne numéro, à Benga. À droite traitement, après je crois 2 ou 3 mois comme ça, je me suis dit tu sais que mon frère a repris le travail. Donc on m'a dit que c'est plus là un témoignage, voilà que mon tour là il a orienté. On a ça 5 ans en France à temps pour la rater, mais avec effectivement on a fait tout ça là donc. Mais dans son malade, il y a un big qui s'accroche, ce qui est un big ce qui est un big ce qui est un merci. Le beau zana musala d'abord au déjà au lobby zaibele pour les amboga mibeko o ezala qui important déjà net singana yoki comme conseil na bateau bazana ba doute na mukuse au niveau de bani. Merci beaucoup. Toti Kyo pour nous continuer musala. Wana boyoki ndeko à partir des États-Unis. Yo moto Kansas aux États-Unis, net fait du monde. Mais ça la moto dans les États-Unis, à Beli, numéro nae ya ngoyo, mais à partir de Bukoko na biso batindelié pe asale liango pour nae sabino ke yo moto zo bela. Tango kokoma devant moto kokosate. Expliquer pendant ngozoyoka. Pour ça, la tombe sur à Beli, alors préféra Kosa. Mais moto oyo à partir des États-Unis, bah sur un téléphone à expliquer nyonso. Malade, et puis, là, les Arabes souvent, ça qui récite des contacts dans le bon sous. Quand les Arabes ont passé à l'opération, après, presque 1-2 mois, je trouve 3 mois pour la douleur, ils ont dit. Dans les ongues, il y a un hôpital et condamné dans le bon sous. C'est comme une femme, on va pour campagne d'abord. Les rendez-vous là-bas, peut-être dans 3 mois, dans 2 mois, ça dépend. Alors, les cas où on a appelé ça, il y a des faux. Parce que on a contact de Bokabe. Donc, on a dans les personnes, il n'y a pas de mais c'est des œuvres pour attendre. On a dans la télévision, on a publicité dans ça. Bon, je vais tenter. Alors, on a tenté. La team d'un bon, donc, et là, on va aller à où il s'est dit, et là, on a conseillé de Bokabe. Merci pour la remarque, Dr Kabi. Oui, nous avons la partie des États-Unis. Mais quand même, balobi qui concerne le déplacement à Kisi, Kolongwa, au Kinet, États-Unis, Pézambo, Musika, comment peut-être il faut ça bateau, n'engagez peut-être agence, retirer produit dans l'agence, mais pour moi, madame, le roi n'a pas agence, c'était pas merci papa, merci Ndekonanga Fofana. C'est le temple du roi Salomon Zamba. Oh Zambé, oh Mokili Royo Zambé. Nakotika Mokede. Zambé.
ça va tekende lola papa eloko na koyebisa yo ndeko nanga ndeko oyo akenda kocha bakisi ya wana ayebi mibeko oyo ezalaka kuna ana akendaka te ndeko na yo akendaka ye wana Fabrice Nkaya aigle ebisaka aigle amona quelque liboso eloko ya mibale ezani biso toza na jasa te ndeko soki bakisi ekomi nde na oyo tokoyebisa yo bakobenga biso soki ekomi te soyez patient so kote moto aza na maladi ntango oyebisi une semaine ekisi ezoya ya azozela ezoya te likambo bango relation na ona agence bayebi yango te yango balobi kote wana baza na kondima na mosala na yo okisa eke États-Unis ebekisi moto ndeko na ye mpe aza lisu na problème na société aza ivoirien kisi ezwi ivoirien ebikisi ivoirien na France mpe lisusu oti koyoka moto na France asali pili autant des années atambolaka te kisi ekei yango alobi aza na sentiment ya ye moko aza témoignage mais ye moko mpe amemi de bato obikisi bango mais après tout nzambe soki alobi te soki alobi c'est ça sikoyo okobakisa suni nazalaki maloba eza mosusu ezali lisusu nazalaki na posa oyoka témoignage mosusu na États-Unis même États-Unis oyoka ke nini ezoleka mpona cancer du pancréas cancer du pancréas bolanda témoignage oyo omoni mosala nyonso papa nanga eza na baconséquence nango mais ya biso toyebisaka bandeko nalobi nakoyokana na nani pas témoigner nalobi azana yende moto atindaki mbongo na ye le problème est que mosala na biso ndeko nanga tika lokuta nde ekokunda bato mosusu batémoignage ebele na bato na Kinshasa babikaka te yo soki mwa avantage na yo bato bazobika libanda mpe na bapays différent bazobika mpe na Kinshasa nde différence na yo na bango yango wana eloko na koyebisa yo ndeko Fofana mosala oyo ozomona nazobenga na numéro mosusu na États-Unis même États-Unis oyoka témoignage. Le problème est que lokuta soki naza na lokuta na mosala oyo bo soutenir ngate ndeko na ngai pona nini lokuta wana ekoya kokotisa nga et puis ekubomela bino pe lisusu marketing ozomona na vie il faut kozala sérieux moto aza senza te mais il faut beba biloko mosusu kosala mpenza vraiment discipline na médecine naturelle ou bien médecine bakoko na yo ngana koyebiso ke eza komi tradi kabe ole ke traditionnel bongo non suka wana ezanga ekomi yanga esalaka o ndeni ntango nazalaka fier d'être bavita motuka na yo oyo bato batelemela kobikisaka bato te bato ozota docteur kabe bato nde balandaka na batelevizio oyo baloba réclame babetelaka osiko mabuka. Merci papa. esalaka o ndenge esalaka nga esengo mpona koyeba mosala oyo tomaîtrise bambula na mbula mpona nini nazoloba bongo omoni mosala nyonso tout il faut témoignage même ata Jésus Christ na mokili ntango azalakaki abikisaki Lazare bato balobi bongo abikisaka Lazare et puis kaka mokili motu moko ya maladi ya ndeko azalaki esika wana kaka Jésus ye moko abikisaka ye mosala nyonso tout il faut témoignage ezala yango nalobi soki témoignage wana eza te eza lokuta miniki bandeko oyo baza mosika vraiment parce que toza na ba télévision eza ngonga totika bato na posa na docteur Kane. Merci vraiment. Nini yo okoki koloba siko message na 2023 na bato bazola message pour la grande maison
pour le temple du roi Salomon 2023 eza yoma le kotan de konayo azana maladi makasi oyo esilaka te nasi naloba na bino oza na mwana aza autiste colopathie ou bien ndeko na yo colopathie fonctionnelle problème etali ya l'appareil digestif eza constipé trop constipé zoye sondola ye liboso ya grand maison na kolokota ye oza na ndeko na yo aza na problème ya calcul rénal mabanga na va rénal zoye le même jour akosuba normal prostate lelo oyena masuba ekangami eza makambo ya bahistoire te nazobandela prostate ndeko na yo aza nango le même jour akosuba normal basuba ekangami entre temps azona bakisa bas infections parce que eza problème des infections urinaires et puis ozana ndeko na yo aza na problème aza épileptique problème alanga ndeke zoye sondora liboso wana c'est le temple du roi Salomon Zamba eza grand maison les bâtonniers bapesi yango ya pamba te eza mpona kobikisa na kotikala kosekuse mutu te yakana sekuse bato eza message ya lukuta moto akware message wana te na kodenonse message wana te suki mpembe oza na ndeko na aza na komi ya bosi zuwa ye nalobi na kolokota ye kunki myome fibrome eza maladie incurable bakosala opération na ekozonga kaka psoriasis la sclérose en plaques problème neurologique zoyer sarcoïdose hémophile hémorragie interne kapota moke tala bamakila eza maladie vitiligo tala suki tala nzoto batashi mpembe lokoni yantaba ozana ndeko na yo aza na problème ya calcul rénal mabange ekanga ye nalobi boye ekangami na voie rénale zoye le même jour il faut soba normal zambe mais bosungisa nga alobaka makasi mais alobaka makasi aza sire na maloba na ye mais l'école contredit grand maître tout type des hépatites hépatite nyonso nalobi boye mwana aza autiste avandaka te kingo eza makasi te ndeko na ngai sondola ye liboso ya grand maison maladie incurable en général sauf la mort lokola Alzheimer problème était ya perte de mémoire motu premièrement aye lokola temple atamona mogombozi akotika yango awa ke ayebi lisusu yango te Alzheimer zoye tika liboso wana na kolokota ye nalobi boye insuffisance rénale problème ya bare mais botana na pesi mokeli mbota. Merci. Bomoni keno philosophie à sikati. So di 2023 to tuni muke boyoki siko o abino docteur Kabi. Ke onga lobe bele te. Ekomi ka to tuni docteur Kabi aye koluka nini. To ya nini amemeli bino. Alobi to tuni demi tuna. Bolandi docteur Kabi po botonda gaiti. Po boya mo bo réclamato o ka docteur Kabi te. Oyo fofano lobe bele te. Mukole loko ayebaka oyo eza na kati na docteur Kabi. Na minute oyo toza na enrôlement. Toza na enrôlement. Oza leader d'opinion. Nini oki koloba na bandeko oyo ayo. Oyo kondimaki aza ndeko na nga. C'est face à la geste oyo esengeli yo pe docteur Kabi osalaki. Mais il faut bandeko na ngai
pour la cause un vrai Congolais, il faut qu'on s'enrôle massivement. Et c'est là na bande qu'on a vu sur bazar en boca, au bazar les bandes en boca, faut bailler. D'ailleurs s'enrôler. Net ndego za boy de konanga Fofana. Te pendant na ba penza ya solo que Fofana aza penza congolais. Mais il faut appeler la carte. Carte wana ya monde ko sa que non Fofana aza penza de konangai aza congolais. Mais ce qu'on a ngote Fofana. Ngalo ko monde penza za de banda mboka na ngai de konangai. Faut un vrai congolais faut s'enrôler. Bon, ça de konanga massivement. Et là, on a koye bisabino ezamoko. Pour la cause de pièce d'identité. Mais il faut que la carte wana ya rolema. Vous en angote, là de biote. Kombo nanga yeza ya mboka. Okuyana kombo mususu. Ba defa ke kombo ya bato. On a jamais tout na yebi yango te na kisa carte tout est boye eza yango te tout ça la bonne azande ko ngai te ezaka bongo na lobi boye il faut que bato ba s'enrôler on les a message à grand maître o kende sika moko songolo paralote na ke na na ubien de ngamo apesa ngata 1000 francs na ke ndokota o kenana na biloka ya kala zungu ya kala ndeko nanga babaka yango pe ato yoga kate baboka yango te baboka kayango nzungu yakala baboka kayango nzungu yakala baboka kayango et puis eloko na koyebisa bande konanga vraiment tous ala eloko moko ini et c'est pour la congolais les avantages ya congolais nyos aux ala eloko moko eza eloko moko madame net na muno kona zone boboye. Un vrai Congolais à cause de l'interprète, il y a des connaissances. Yokanam, témoignage, oyo, bomoni, ndek oyo azana États-Unis. Accueilli cause interprète, il y a des connaissances, aza Guinée. Boyoki kende Guinée wana a se retrouver si mayamuno koye yambokanangai. C'est le temple du roi Salomon Zambasalomo. Atakana batonya, na kono bobo etinsuka. Ce qui est ce qui me permet. Merci d'Akonaga et les airs. BRV 2023. Grand maître Azalakite. Dans la forêt équatoriale. Mais en beaucoup d'ayot. Yangodo Monaki Nazalaki Koyokanate. Moi, na benga yo peli sous Azalakite. N'a souhaité BRV en 2023 d'Azalakite de Konaga. En tant que député national, Zambe Apambo le bino makasi ndeko. Ko kende liboso. Kozonga simatende kuna ngai mukomboze za sima kende kaka ngai na kotika yo bongo te kende ngai na sana posa na yo ka penza na matoe na ngai oyo na sena yoki vraiment ya solo hein estike ozawa na telema kozonga sima boyete mabeza wapi est-ce que soki to sali émission nande ko na yo Fofana ndeko mabeza wapi mais un jour parce que en tant que grand maître entendu en pratique, parce que les monde, surtout les Sarban de Konanga, Moussara na bicheza pour la santé. Ma belle Zawapi. Na jour Moussous na Koutine de Konanga, Fofana o Aza Sekawa était, oh Bazong c'est Moussous. Ma belle Zawapi. Pour nous la Kabé, na outé Moussika de Konanga Mobile. Pour nous le grand maître, en tant que les doyens professionnels. Mais na outé les doyens, na outé à Wata. Naye na kutinda kuna bino Fofana balongolo ye o akomi bina parlement mabe ça wapi est-ce que vous avez posé de la ça sika zinga c'est pas normal naye awo na kutinda na Fofana na zala ke fait de la kuku akoke ndake ndiko sada makamuna na parlement aza politicien c'est là un jour ce qui ne se retrouver dans des ressources ezanini mabe ça wapi pour n'angada zo bonaki non zambazali eza grâce il faut tout soutenir biso ndeko na biso kondima tek ndeko na yazala zinga vraiment musala moko chaque jour kaka bon non docteur Kabé assassiné naye médecine naturelle médecine abakoko na bino naza professionnel
les doyens pour la makambo ya banzete na sina komi musika santé oyena ngone ngone bisa batuboyi oyena ebembe kunda koyena ngana ebembe ote koyena ebembe te kunda de konayo asi azali sote kunda yango ala zana posa mani ngaba kele de boso mabeza ba d'après ce monde en botte en tant que les bâtonniers. Merci. Pour comprendre qu'en 2023, il faut changer de stratégie. C'est ça. Meilleur vie dans la ligne sur le Konouapi. Moto aux États-Unis, azo témoigner. Moto aux États-Unis, azo mel. Moto aux États-Unis, azo bien moto en France et puis solution zoami na Congo. Bongo yo moto zana Kinshasa. Bongo yo moto uti qui kuito se retrouver à. Na no soma na lobby est-ce que na aussi. Mais je pense que non, année 2022, ils ont qui année à commencement. 2023, ils ont année pendant la ouverture. N'est-ce docteur Akabe. Pourquoi pas moto yebela kama kolo. Mais lobby à télévision lanzela a même na mutuka. Au petit peu liselo que na yebala gaso makolo. Na vie au tout au salaka et sengeli changement ezalaka. Est-ce que na kosi? Et monsieur si